Bonjour, bonsoir, bon appétit, Nabalandinho Soya. Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne Nanga, chaîne Nayo, chaîne Nabango, Balinganga, Penalingrabino. Quand t'as opé Balinganga, tenga la Lingrabino toujours parce que Nassé Labino toujours Moussala, Kitoko, Maka. J'ai dit merci à mon réalisateur, 9 lumières Nenga, la Balobi Mozalisi. Donc, on veut dire qu'il y a des Mozalisi solo parce que Bazalisi Wana, Bazana Bango et Alokuta. J'ai dit merci à mon caméraman Dimitri Bongania au Pazan si ma caméra. Pendant ça, là, toujours Moussala Kitoko Maka. Retrouvez déjà cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto TV. Voilà, nous sommes bien arrivés ici pour nous. Lobele la bino makambo obo senga kinga obo bakina lukato mekampe ko solo na concernant ça. Quant à moi, j'ai dit merci Anda Emaïle l'Africain libre, mon papouche, mon partenaire office balobi yenda zalara toujours wana pour nous soutenir Chati la Star TV na ba conseil et puis na makambo ebele. J'ai dit merci à ma coordonnatrice non singa lula moté Makijos Maya na Paris na Mele maman na Emi et Winnie. Nous sommes ici avec notre monsieur Tata Ndombele. Tata Ndombele oyo toko mekampe ko beta ma solo concernant église ya Vuvwamu. Bonjour Tata. Mbote mama na ngai mopanzi sango mbote pe na bande ko banso bazo ibongo libako ya kolanda biso mokolo lelo. Nga lobi bonjour yo lobi mbote yo lingi na lingala po ozomo indo. Bato ba confondaka bonjour ya kambote te. Bonjour ezesoué. Journée na ngai ko zala pe bonté. Mbote c'est salutation. Ah bon? Bonjour Eza. Ezesoué. Nto musupe mokolo na ngai zemala mote. Bongo nde ni na ko ya nola bonjour. Te. Neti yo boelelo mokolo na eza kitoko to eza nde. Eze na bon entre parenthèses. Merci beaucoup Balobi. Bonjour Eza Nango souhait tant suspect mon colonel Eza Nango malamu te mais bazo peso kaka. Bonjour. Quant à moi j'ai dit bonjour à toi Gelor Kitoko na katsa Paris parce que yo mkono lelo Eza Kitoko. Tozongeli yo tata to mekampe ko beta masolo. Qu'est signifie olingi mingi lingala. Et la qui signifie Vuvwamu. Abréviation wana. Abréviation ya Vuvwamu eze Vutuka Vanampambu Uvidila. Zonga na esika obungela. Yango wana Vuvwamu. Zonga na esika obungela. Voilà. Mon caméraman, okokozo na ngango na monyo likolo pe kuna mo insert ba mikampe ko mona signification nango alar ba mona pe elakisi nini. Zonga esika wuta elingo laksani. Zonga esika obungela. Bato babunga. Lelo biso toze koloba cause ya souffrance ya l'homme noir lelo. Koyamba ba religion importé. Lelo soko baze ko beta lisolo ya baindo, boze ko mona lokwa moindo abandi na 1800 to na 1482. Tango Diego Kawaye in Afrique. Nzoka nde to bosani tango to kendeki na baitero balobaki na biso l'Afrique est le berceau de l'humanité. Afeli Keze e bandeli mobanda esika mikwa ya kalakala mimona naki. Bisonde na Felika to bandaki écriture kokoma. Bisonde to bandaki civilisation, bisonde to bandi ebende, yonso science e bandaki epai na biso. À la grande surprise moto asalaki maimana miso, azalaki sans nzambe. Falaki bakumba Biblia, falaki bakumba Coran, bakumba nyongi po nzamba koma na mabele ya Felika. Te. E uta to yamba ba nzambi wana. Esika baindo bazonga sima. Tant que banzambe lingo laksani parce que pour nga na yebi kinzamba za moko tant que banzambe lingo laksani tango na lobi banzambe soko tanga ka Biblia eko sambela ka nzambe obenga ka ye Yahweh okotikala na seconde te ko benga ye Allah. Bato bakei na Islam ba ko sambela ka Allah ata na seconde te ba benga Yahweh. Bato bakei kuna sika babelela ka Izwara ba bouddhiste ata na seconde te babengi Yahweh to Allah. Elimboli milimo misato ezeko kamba baloposo misato. Kaka yo moindo obeleli Yahweh, kaka yo moindo beleli Allah, kaka yo moindo beleli Izwara. Te. Ba bouddhiste ba yebitina ba kobelela Izwara. Ba européen to loposo pembe mindele ba yebitina ba kobelela ka Yahweh, ba arabe ba yebitina ba kobelela ka Allah. Bongo yo moindo. Merci beaucoup Tozozongawana. Moi j'ai dit merci à Trésor Nkiango depuis États-Unis, Balobi Congo Référence TV, mon boss.
or noir kuna na kati ya États-Unis biso bayindu olobi biso batu pembe batu nini pona yo nzambe aza couleur ni soko na kei brutalement na ebike kokosolisa bato me nzambe alati balangi ndenge amimoniseli na bato ye moko moto alobi bino loposo pembe bokosolola na nga na kombo ya Yawe bino bayindo bokosolola na ngai na kombo ya mpungutulendo baasiatike bokosolola na nga na kombo ya Izwa tango tozali koloba nzambe eze kombo ya etre celeste te nzambe auti na nzayambi mokili ya mabe lokola kote ya Équateur esika ya ibatiaka koto balobaki nzayambi kuna balobi nzambe mokili tango ekelemi le créateur azangi kombo tokalifiaka ye tango tozali komona nzete matiti yonso eze na mokili tolobi le dieu créateur azangi kombo soko tokei na ba identité tobengi Yahweh bokenda na ba Bible de Jérusalem soko batangi Yahweh bati entre parenthèses Dieu personnel de l'Israël. Ma question est que nzambe pona yo aza couleur nini aza moindo pembe rouge vert bato na bato nzambe azali langi na bango donc pona yo nzambe aza na mutu na langi na langi na bango biso nzambe na biso moindo nde nani wamba mpungutulendo aza mutu nzambe na biso bayindo aza mutu masolo ya banzambe te kasi yango nalobi te ntango otangi kombo wana kombo nini kutu wamba mpungutulendo aza mutu to aza molimo te ye nde nzambe te explication papa po omeminga tellement likolo makasi na c'est vrai nebike na okokasi kokita te parce que mon juriste d'affaires Dan Makangelo il faut meka peu comprendre ntango otangi kombo wana c'est que omeminga likolo makasi tata keli likolo na se le très haut Deutéronome 13 bato bakenda kotanga bakomona tango nzambe akeli mokili akaboli mokili chaque peuple sous l'autorité de notre céleste bato na bakwa asali bango c'est différent tango batangisi bino biso nyonso touti na Adam na Ève c'est faux bato na bato bakelami na koko na bango ya yambo biso sauti ya Adam na Ève te nzambe asalaki bato mosusu ne bande mais nalobi c'est faux Adam na Ève baze bana baleki baye na sima ah bon biso esi tomizalela ah bon mais oui kenda kotanga soko na Genèse banda soko na 4 kita na soko mona ke Kayin sika kenda akuta mwasi ya bala pe aboti mwana mwasi wana utaka wapi po bazalaka be mibale Adam na Ève baboti Kayin na Abel Kayin abomi Abel batikali misato tango nzamba zeko bengana ye Kayin lobi kune siko zeko bengana nga bato wana soko bamoninga bakoboma ngai nzamba habite soko bakoboma na revanjoli wana yo 7 fois esika Kayin kenda na pays de nord akuta mwasi ya bala mwasi wana utaka wapi bato batalaka biblia basosolaka te biso yonso touti te na Adam na Ève peuple na peuple nzambe ati ezelo kwa mobali abali basi na ye basato to banei alobi mwana na mwana akopesa rapport na nzila ya mama na ye tango toyokaka ba Yahweh baze ba Dieu créateur te baze ba être superviseur bango nde baze ko konza baras baloposo ya bato yawa kozwa losambo ya loposo pembe ya bana na ye Melek na Sedek otolobi ya dona Ève akomise pa ya tata keli likolo na se Izwara akozwa losambo ya ba asiatique izanangi na izanami akumbie pa ya tata keli likolo na se bongo nde mokili esengelaki etambola kaka yo moindo oyebi bankoko no ya bandelite oyebi nzambe na yo te tango kei na christianisme na biblia yango bapesi yo bilei ya bamboa Matthieu 15 biloko ya bamboa bopesa na bapaya Kojak no a tendance solide na kati ya Paris na ebite so makambo oyo ngaka nde mutu nazo comprendre te tope na makambo bazoloba ande ezokokota ezobima na yebi ke bino bozo comprendre parce que ebele bosa kuna bo comprendre na yebi ke nda ya mayele l'Africain libre na centre bikote le nengwa la force africaine bino bozo comprendre po ngani naza boye il faut na tout nazo kezo musu po na comprendre po nazo comprendre na nga eloko moko te Adolphe Mbodo 00
Ah, papa. Tango zoloba biso ba indu nzambe na biso wana nde nazo yeba te. Nzambe na biso wana ya noir, aza nani? Auti wapi et puis pourquoi biso bino ba noir lelo bobotama bongo te bokomi on na kimukolo koloba ke nzambe ya ba mwindu obotama catholique, n'est-ce pas? Mutuna kitoko vraiment esunga bandeko balandi. Nalekaka na catholique po baboti bakumbaka nga na catholique. Tango na bandaki na mutu ya masolo na lobi toze komona lokwa lisolo ya biso ebandi na 1482 tango mondele aniatiawa. Nzoka nde yango te. Christianisme esika moko te nzambe azala importer. Ba importer sardine, ba importer mayonnaise, mais bakoki ba importer nzambe te. Tango mondele na ino ayei te bakoko na biso basambelaka to te mondele moto aye na biblia lelo boze komona lokwa biblia ekota na kimia te biblia nde boti traite de noir bakata basi mabele bakata bankoko maboko bakunda bango mobimba po bayamba biblia. Ah bon? Ouais. Yango moko lelo entre parenthèses soki ozemo pandisango kota na YouTube contrôler papa uti ko wanga na biblia. Papa uti ko wanga na biblia yango eboti ba pede yango ebota ba lesbienne bref lelo kaka biblia wana biso ba indo toyebaka nzambe soko ke na bamboka na biso ba itobotami na bamboka kadene alaka te hotel ezalaka te malewa ezalaka te bato bayebaki na kozwa eloko ya moto te po eze na mobeko moto akobukaka oyo alonaki. Mondela ekumbeli biso christianisme adevie biso na bonzambe na biso. Ah bon? Tango ozoloba ke adevie biso na bonzambe na biso ozobosana ke Yesu nde ayaki kokufa po na biso tozwa lobiko. Bino nde bolibo komisa yango bongo. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Na tinda mabe pona ba ebole bunga ya ndako ya Israël. Israël Jacob. Jacob etango abundi soit disons na nzambe nde balongoli kombo ya Jacob ba pese kombo ya Israël. Abotaka bana zomi na mibale 12. 12 wana un peu plus tard ba komi ba tribu. Po ba kobaki ko botama. Yo na ba tribu ya Israël obotami na tribu ya nani? Te to wele la te. To wele la te Yesu ayebi awate. Yesu ayoka lingala te. Ya Juda parce que Jésus ndaza descendance na biso. Ndek bolibo komisa. Omoni ça fait mal au cœur. Tango mosubino ko beta tolo na Jésus te. Pour même moto yaka ko bikisa Israël Emmanuel. Jésus te. Jésus zelo quoi surnom vieux Moujos. Vieux Karadjes. Ba Jésus pe balaka belé na période wana. Balaki sabino longi ya Yesu moko lokwa mbe meku lokwa sanya mbele te. Jésus azaki yanke moko ya mwa kuluna boye. Ah, on oublie Jésus, hein. Pour na facilité. Pour na facilité compréhension ya bandeko balandi. Jésus azaki mwa kuluna moko boye. Ayaki ko bundela akutaka Israël ezalaka colonisé na ba Romain. Ayaki ko bunda po ya colonisation. Jésus azaki lokwa kuluna. Mena lobi na soko zamba kasa moko bokoti na zamba soko na zando ya bato opanzi biloko pe batikio te baye ko kanga Yesu moye ko la bimisi mbeli akati litoi mbeli wana azali ko lela ngomanga te bazaki ko tambola pe loko akaba kuluna na ba machete me balakisa bino façade mosusu ya Yesu te bozo banga po baloba zemi ya molimo mosanto yende mwana moko ya nzambe wana eze bisharabia biloko ya bana mike Nzambe a Sainte Maria. Yen nzamba ibaka ke Maria mwasi ya Joseph. A Sainte Maria te Maria azwa zemi ya Saint-Esprit. A Sainte été. E bima ila sika ba zemi ya bato e bimelaka. Po nini bimaka atana monoko te. Wana miracle nzambe. Eze miracle te. Balobi tala to sungaka bandeko bazé kolanda biso. To sungaka. Ange Gabriel etangwa bimeli Yesu alobite na ye ko pesa yo zimi na maboko kwa kado. Te alobi okozwa zemi mazaki mwasi ya Joseph te bino bokati ko ba desina ka Joseph mo bange nzefu ekweya ndatwaka Maria po batelaka ye te azaki moto na ye soko bakoti 18h te tongo imaginer
zemi ya ye bolimitaka meme nzambe yango bokumisaka tango bolobaka bota na mari sika baleki ya mari babenga nzambe wana semeki bon tokoloba nini mari aze mwana ya nzambe to likango ya nzambe po apesa pe dot te ye nzambe abota na mwana bato te wana eze mwa makambo ya kala biloko ya mwa bo mwana lelo toyeba realite te bato na bato bazali na nzambe na bango tango peuple abotami peuple azali kokola esika mopepeze esika mai ezali kochola esika présence divine présence ya nzambe ezali koexiste esengelaki te tozila mindele moko baya oyo bayaki mpe na nzala koluka bilia bakumbela biso mokanda mai maso masalama na biblia ebanda mpe suka kuna banda na genèse etina apocalypse. Pona yo makambo nyonso ekomama na biblia moko te esalama na mboka na biso Congo république to nyonso te ekomama na biblia esalamaka na poto na banzambe mindele ndenge ozoloba wana soko to mosu bino boyebi yango bokoki bolakisa à part etant mosu ntango yesu balukaka baboma ye soko na herode akimaka na egypte à part moïse bayaka nzala na egypte kasi esili ya biso lisolo eze wapi moyindo na biblia ebandeli ti suka bimeli place ne bakokabela o bato oyo ya libabe bakoloba soko sham po amonaka bolumbu ya noe bakoloba soko esau po abotolaka soko lipamboli ya jacob moyindo awuti wapi moyindo azalaka na kombo esau te moyindo azalaka na kombo ya shame te biso ozeba ngala biso ozeba botale biso ozeba ndombele wana nde bakombo ya bayindo biblia elobeli liso ya moyindo wapi ebandeli ti suka eze te awa toyambi biblia yambo biblia ekota bankoko bakelaki na utaki koyebisa one bandeli écriture banzoto ya bafaraon bamboma yango avant yesu abotama te lelo eza intact moyindo wana sans christianisme ayebi kotransforme ebende ayebi kotonga bapyramide ayebi kosala miyebi biso azie na biango posa mais avec christianisme moyindo asali nini ata tonga toyebi kosala te eza bonzambe to bondoki eza bondoki oyo biso moko bayindu totie parce que lelo oyo olobi ki na kala makambo mande kosala mebele biso mpe toyebi ntango tobotamaki bamakambo oyo bayindu banda kosala bande komonana mais lelo nazo comprendre te mayele yango ya biso moko bayindu eke wapi te ntango yo obotamaki deja moyindo wana ya bible kaka asalaka so eloko te mpona nini bosala so eloko te kasi po toyamba biblia te yawe nde désorienté qu'est-ce qu'il y a à voir entre bible na kosala mosala non to comprendre to sosolisa bandeko mosala invention et inspiration kozwa maye inexistant mais na mokili ya molimo kobimisa ngo na mokili ya mosoni inspiration faut cadre na kozala na bino tosambeli maître moko tosambeli prophète moko tosambeli nzambe moko nzambe wana yawe na nzela ya prophète Jésus Europe etongami nzambe wana moko biso tosambeli biso totongamaka te même nzambe wana ba nation na bango ba nation puissante biso bobola bango richesse biso bobola bango mayele biso bozoba bango bozwi biso pauvreté mpona nini bino bolingi bokondane kaka bato mwindu bato pembe plutôt parce que biso moko bato mwindu toza na ignorance oyo bino bozo lelo ebele bavai na poto wana baza bato mwindu bakenda bakota na mentalité ya bato pembe siko okokondane bango parce que babimi mboka na bango moko kutu awa azaka su na valeur nango te akofinga ngo akolakela ngo mabe akopambola yango te na maloba na ye na vai na mboka bapaya azwi nationalité akuna komi mundele français américain anglais sikoyo mboka na biso mo tozoninga topesa ngo valeur to tozo condamner yango religion et influençaka culture po nini bato lelo bakomi na posa ya kokenda mikili ya poto kasi religion ya ekutaki na mikili ya poto te lelo foti ya kabelo foti ya plante oti ya manzaka suki ya mindele fo bakisa makiki lokwa seleri ya mindele mwana botami ekeko ezenkisi fo mwana popi ya mundele sentiment wana bandi kopesa ngo mwana de le bas âge mwana wana tangi soko alobi français te abimi lokwa aza issu d'une mauvaise famille faut aloba français pour emonana azena na une bonne éducation
kasi bo désorienté mwana wana bolongoli ekozala moyindo moto soka ze moyindo turoko ngai synonyme ya kubuka. Mais ça complexe biso tout ça. Justement, complexe wane outil na christianisme. Christianisme eko sa ni na makabo papa. Na peso exemple moko. Ngato na banda kokola na monaki exemple moko ya mke typique. Savon. Na mona ba mama kala topé na ba village na biso banda osala savon ya oskola ba sani na mafuta mbila. Na mafuta mbila ba osala lango savon. E bandoko ya petit awa na Kinshasa nga na mona ngona sukoela ngo basani. Mais sikoyo ba savon wana ba créativité wana ekenda wapi? Omoni lelo ata yo moko moni yango pe na wenze okosomba ngo te. Po lelo komi avancé faut moi ba o wane utaka po wana soit disant c'est bien testé. Obi bato ba diabolisaka kisa bonkoko balobi ezanga dose. Na ba intellectuel omoni azekoloba kisi ya bonkoko ezanga dose. Soko ba bino mela verre moko na tongo verre moko na poko eze dose te. Dose faut à la graine. Ça fait mal. Omoni bato ba bungisi kozala. Problème eze moto alingana no kiboye. Tango na lobi christianisme na moni yo osasuki moke te. Kombo ya mo Kristo. Yaka kosani na bomo ya moto. Moto ake na islam fo longola kombo na eto yambo ya kombo na fo ba baptiser ye Mustafa Jibril Ahmed adui kombo barabe boko comprendre bato basé na islam basé na plus de sentiments ya ba pays arabe que ba pays Europe eleli na bango elateli na bango bato ba ya ba robe mingi ela ki sapenza ke elobeli akomi akotanga nano Korana faye kola ki arabe. Christianisme tango ye kumbi pe ya bango comportement. Bato bakei plus na penchant wana. Lelo eloko toko sungela bandeko. Beglise ndenge tondi awa na République démocratique ya Congo. Ndenge zete na mikili ya poto. Nzoka adage moko lobi mwana tosaka ye wana zaka na mapamboli. Soko réellement christianisme kokezala lipamboli ya mokili na biso bayindo ndenge to sambelaka na mindele banani bakoki bapambola bino batuna kabino motuna te moko sosola ete christianisme ba mindele soko inspiré bango na positivité po ezebo nzambe na bango biso soko epesi biso malédiction to inspiré biso na négativité po ezebo nzambe na biso te. Action. Voilà, quant à moi, j'ai dit merci à tout le monde qui m'aime, tout le monde qui a Châtelet la Star, tout continuer à s'abonner à Châtelet la Star TV. Déjà, on est dans le baboyotel, dans ce bakomi, abonné à Rouge au Criquet, aux Amobimba. Papa, nous chutons vers la fin de notre émission. Moi, quelques questions, moi, où c'est pas ya, Ndaïma, l'Africain libre de prix, conventri, Abinangana Tuna, Kiti Yabakoko, oh, balobaki, est-ce que ils ont déjà dans ma bouche, on a biso? Na sosoli pena motuna malamu te est-ce qu'ils ont déjà na maboko na biso to ezaka na maboko bapaya? Action. Matondo na koyanola na ndeko apesi motuna toze na kati ya itumba retard etango mosusu ya compréhension ya bandeko balandi ya biso ba congolais en particulier ba indo en général ndeze ko umisa kiti ya bokondi wana ezonga soko to sosola ki ete mondele telelo azeko zwa ba mboka ya Afrika lokwa ba colonie na ye telelo lokwa ba commune na ye to zonga entre biso to namanaka to salaki na bandeko mosusu to lobaki awa bato batali te mondela bomi Thomas Sankara abomi Kadhafi aboma ba Kwame Nkrumah aboma ba Mbuta Lumumba aboma ba Mose Kabila aboma ki bango po ya nini te po balobaki kiti ya bokonzi ezonga na peuple to koma bongo ba maître ya mabele na biso lelo batelemeli président Kabila so vrai na yebi bino bo sirika ka moto alo bakutu te to bundelaka kiti ya bokonzi président Kabila fanda te bo sirika kate AVC komi makasi na je ko bondela bino problème ya tension komi ko boma bato okomona na minito muke loboko etombani lokolo biso toze ko koba etumba Fumu Kimbangu asalaki prophétie il y a 4 présidents alaka 5e président te
Bon, question au pesali au toucher pe point nanga parce que yango de aussi ça nango to clôturer nango prophète Fumu Kimbangu aloba pour na quatrième président. Est-ce que quatrième président na prophétie pour na quatrième président? Est-ce que quatrième président wana Joseph Kabila akoumela kaka kozala topé ndenge bazo postuler déjà awa akopostuler na été akozala na été ye kaka ndeto to longola pour batu mususu bazala. Nauti koloba tout à l'heure eze tumba. Omoni mondela telemei makasi koleka na tango ya président Kabila po yebi. Moto yonso oyo a échappé destin na ye liboso na etika ka molili. 4 hommes président ye wana photo batela. Po balobaki na tango na ye moumbo kozala te ye moto kokumbela mboka oyo misolo. Mondela lingite prophétie kokisama. Yango aze ko combattre ye makasi. Toze na kati ya etumba biso tolobi toze kokoba kobatela ye biso tolobi toze kokoba kobatela ye 4 hommes président Fumu Kimbangu ala kaka tangaka kombo ya président Kabila kabangete soke ko isamaka Jean-Pierre Bemba 4 hommes président République démocratique ya Congo tongaki to pesa ye bokasi na molimo soke ko yaki Nkoko Tshisekedi Félix Tshisekedi tolingaki to pesa ye bokasi mais loko ko président Kabila kabange 4 hommes président te nazeko interpeller bandeko lelo esika tokomi tokeba po soko bobungi na destin liboso etikali molili prophétie lyonso ezalaka na des alternatives. Emmanuel ayaka te po kufa na kuluze ndenge bomona balatisa yeli ngwanda wana babaki na kuluze te ayaka po hériter trône ya koko na ye David botanga na généalogie de Jésus Matthieu 1 kita tenase. David azalaki roi spirituel, azalaki roi physique ya Israël. Mais kokoso terrain pesi mobulu. Jésus nesika kenda na parlement ya Israël sika bazalaki kofandisa mibeko akenda kokota na temple. Bolobi bien na Jérusalem Yesu akotaki lokola mokonzi. Makotaka mokonzi te. Mayaka po akota nde mokonzi. Mais kuna kotaka lokola. Et ça la mindenge nini? Barome bato ba coloniser Israël. Barome bato ba bomi Yesu. Mais bangonde ba komi Biblia. Force à christianisme le fandi na Rome. Te. Ponce Pilate sokola kama boko. Atuni ba peuple israélite. Na Jésus Emmanuel Jésus na Jésus Barabbas. Tobo manani totika nani. Israël bango moko. Baponi ndeko na bango Emmanuel atuni bango kilo oyo ezongela bino abingeta tondimi yango libabe bokonzelongo na Israël lelo bomona ka Israël Palestine bitumba ya libela nzoke ezalaka mabele ya lipamboli neteni na bango yango Emmanuel ayelaka biso pe tokeba likambo yeba pesi biso na eleko ye na kozanga koyeba mokili ya molimo koke delocaliser yango barobaka afeli keze na forme ya revolver gâchette eze a en RDC soko RDC kangolami afeli ke kangolami meto keba soko to saisir opportunité au na président Kabila 4 hommes président papa tamozolo ba que bino bakoko botalelaka prophétie wana mais mibeko pe ya l'état ezali que ba constitution ezali elobi ke deuxième ou troisième mandat ezalaka te mais tamozolo ba que to battre la prophétie eza quoi ozo ko tosa libeko ya mboka pété na constitution yango pe na tosi yango ta ah bon oyebi eze pasi tous na pesa ndakisa to fandi baninga mibale ngai na père de famille avec 4 enfants moninga na temps mosoise célibataire to azé nouveau marié sans enfant soko ya lobi apesaka 5000 francs ya bilia ndakisa na wana fo tout ange jesika na bomo inanga te yaze ye na mwasi na ye na goligoso na ye 5000 ekoka bango mengai na ze na goligoso na ngai na bambasi soko mine 5000 francs bato bali ya loso ya mafuta batia ndembi ya pamba to bali yani te constitution française e baleni na ba réalité ya France ndako ya 3 chambres na salon e kokite na ndako ya chambre salon ba réalité ze ya kokesana constitution biso to copier lelo webi lelo tika pesanga motango na limbola eloko yo ngai na yo ton mosusu constitution epesi biso chance te
nzoka nde ntina ya moto valeur ya moto biazena biango te me oyo yazali valeur ya moto lelo ze komona esika ya baloni bato bakosalaka bilanga bati un licencié na science politique est-ce que kokai ba pasi ya bato basalaka bilanga po nini po na constitution balobi moto ya leki diplôme d'état ta kokite azala candidat non c'est faux moto na moto abota mine lembone mais moto asala kelasi atanga wapi soko lelo bozeye kozila valeur ya moto diplôme d'état mais moto liboso bandaka kelasi azalaka na diplôme ya nini te école nini esalaka ba savant ekozala te nzoka nde soko tozongi na constitution ya bonkoko na biso mais webi ba porteur bakotikala kaka bato apasi mpo na libela nani akolobela bango na parlement po pousse-poussera kokota parlement te. Merci beaucoup. Émission na biso ezokende vraiment na suka ezokende na suka te mais ekomi na suka o eza première partie na moni makambo eza très intéressant awa o photo zonga sous deuxième partie pour na ba réponse o na ba question on a reçoit par rapport à émission to zonga lisusu epa na yo to mekasuko so la concernant makambu oyo to lobeli lelo mot de la fin pour na bato bazali banda o pe baza awa o babungi ndenge lobi babungi pour na bina babungi na bango te o babungi bazonga la kati ya bokoko parce que yo mo posa na bokoko mais olati biloko mindele na moni montre mindele basala na moni chemise ba mindele pantalon mindele na ebite soki bokoko nini eza nzoto na yo so ezaka posa mwindu na suki nde yango bokoko na ebite matondo mama nanga ezaka kaka bebo soki ezalaki tofandaki apo tobeta masolo ya bibelu ya basi nde émission lingaki ezwa 2 heures du temps impuissance sexuelle wana tala molai ya manaka maloba ya ntina ezalaka kaka bosito tobandi balobi tokomi na suka molato biloko ye ngai nalobaka yango eze trop archaïque badeba wana bandeko bazali na mikili ya poto bayebi yango malamu koleka histoire du textile moto abandi elamba moyindo Moïse est né grandi en Égypte so boke na mokanda na bino ntango akei pa beau-père na ye jetro na Madian mokanda ya bango loposo pembe ya bino bayindo te bino bokotanga nsiku miasi mono anza tango akei pa beau-père na ye jetro na Madian nzete peli moto balobi Moïse ôte tes sandales car c'est lié être saint wana zila nalobi okotanga nsiku miasi mono anza makanisi epresedaka mokanda soko olingi okomela mwa liyanga na o mokanda oze nano makanisi te osimbi ekomelo oze kokanisa na kobanda na nini yo nde oze lilala na ngai nalingaka mingi ebandaka na makanisi toyei kolamusa makanisi ya bato nsima mokanda ya bayindo ekoya me mpo nabungisa makanisi te nalingi naloba bilamba bayindo tosalaka bilamba nayebisaki écriture euti epai na biso toamboma bakor totonga bapyramide moto atongaki pyramide azalaki bolumbu azali komata likolo kotonga pyramide te mondela efase lisolo na yo azalisi lisolo na ye mais soko tozongi na 14e siècle mondela azalaki cannibale bazalaki koliana évolution ya mondele eyei ntango akangi bayindo akumbi epai na ye bandeko bazali kolanda babeta www.africara.com bokomona biloko mingi boyebaka te ntango mosusu bonga bopesa ndakisa na simbaka telefone moto moyindo moto asala ascenseur moto moyindo lampe tempête moto moyindo biloko miike mondele akutaki biso tokelaka biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino esika moko te bonzambe ezala importé ebandeli ya biblia te na suka Genèse te apocalypse yo moyindo ozete basala kopi kolete ya biso mfumuki mbangu molobeli pelisiko ya loposo moyindo matondo vous aura temps ya rotanga otanga Genèse te apocalypse ozo temps kasi opesaki ndakisa awa te baboti bamemaka biso kuna te na lelo nga naze na ntina natanga mokanda wana te soko nake na fandi tango mosu na koi na cantique de cantique point moko sensible o bino bokangara ezaka ba point moko boye oyo bino bozorango bokomparango na mamba noir bon nous citons déjà quelques salutations na bato bayebi yo napesi mbote na bandeko yonso na kokoka kotanga bino te soko na bosani mosusu ekomi ngai natindaki boyo bosana ngai po nini nalingaka bino mingi bosouffrir moto ya zwei sango yelelo etungisi makanisi na ye te to mituna soko christianisme ya te biso toengaki tozala sans nzambe donc lokwa bakumbaki mokanda wana nde nzambe akoma na mabele ye te tozala mayele tofungola boyebi
tokozonga na bino mpona kopesa pole na mai tozangi kolobela lelo matondo mingi. Matondo mingi numéro de contact na bato oyo balingi bacontacte yo mpona question ntan mosusu nga moyen nabenga yo ekozala te bango mo babenga yo par yo moko. Baye balingi bazwa biso to balingi basilikela biso bosilika na 089 86 222 07. Bosilika na 089 86 222 07. Mais bokeba na AVC matondo mingi. Merci beaucoup Alobi Bokeba AVC parce que AVC est à la makas nabi ke brobenga boko silikate. Quant à moi je dis merci à l'équipe technique au Baswenga Lelo. Je dis merci à King Kitenge Kabengele na Kata Paris. Je dis merci à Caberson Kabengele Nevandeuil Nakati à Londres. Je dis merci à Roberto Yeni Nakati Angola. Merci à nous tous qui nous aimons. Binonio surtout au Bolinganga Penalinga. Bino merci à Andaya Maïle d'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire au fils, Motema Centre à côté la force africaine. Merci à ma grande sœur propre non Singalula, Motema Kijos Maya na Paris na Mele Maman na Emi et Winner. Je dis merci à Kojak Noah, tendance solide à Paris, le sénateur Barba Bazola, mon juriste d'affaires Dan Marc Angelo. J'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à Gelor Kitoko. Balbi Gelor Kitoko na Katia Paris. Balbi mon papouche oiseau sala. Maramba Kitoko ezomonana. Florent Pambani pe mon papa na bi kalami tozo za na Katia Kine zoninga na makasi. J'ai dit merci Binos Bolinganga. Retrouvez encore cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto.